Maman a bison de comme mon meilleur ami. Il y a ça avec clip tango il va qui va tout à qui m'a coffre papa ibi. Eh Majiba dos, nos frères, nos amis nos amis de Palaning. C'est vrai. Ah, tu es habité, ça t'es que tu l'embis, tu as toujours dans là. Pardon. On dit quand on c'est tout ça là, baini basala kaka. Mais baini peut pas ça là bien pour pouvoir avancer. Moi t'es un message n'a en attend watindia, il faut souhaiter pour ça parce que non photo travail fort. Oh, bokata ina bino. Mais bien sûr, mais vos amis on a raison yo lo ba to katani. Bon to katani te mais to ça ya ko passo là, to passo là ni. Le problème est que tant difficile mon avion on to tonga ngo tant que pumbwe. Et pumbwe déjà ça des pumbwe mais to tonga. Donc tant ça vraiment difficile donc to lingi binos vraiment est belé tout ça là fort vraiment que non tous a toujours en contact avec bino mais le problème est que tant ils a vraiment mon boulot d'une manière que non bolimbi sabiso. Bon nos amis de Dending tu es na li solo moi très intéressant. D'abord coup de chapeau na production Majabu parce que le retombé de la bino eza production Majabu mais eza maele moko batu ba développer na monde na biso ya musique ya lelo. En tout cas félicitations li solo tobé ta lelo eza li solo ya ba clip ndenge ba congolais en général nde tozaki na ba clip na so ndenge zaki liboso. Nandenge to komi nango lelo en tout cas tout le monde a vraiment en tout cas coup de chapeau na to remarqué quelques quelques-uns non ce sont les clips quelques différences na ba clip quelques clips et ça vraiment en tout cas n'invité hein autant les gambo là-bas. Ouais c'est que tolingo le black clip ya Ser Nadesh Ngoma ouais auto ça nzembo awa comment on se dit nzembo nango Barosal et l'autre côté. To chana no mwa nini bo botana mamuke mbangu. Na sepeli mingi na vidéo. Conception nango. Yeah, conception nango et impacté peut na façon mo que ozana besoin ya yoka maloba te pour comprendre histoire. Ozomo nango ndenge zali pe na sepeli na bité na salingo mais coup de chapeau ya production o ba sali clip so ils appellent Majabu ya tout le monde qui est Majabu. Ya clip vidéo. Majabu peut-être ça on habite ça. Alors coup de chapeau pensa na bina de coup de chapeau la chini mais na ka ya lo ba ngo mingi so na keka coup de chapeau. Les félicitations. Betango coup. Merci beaucoup. Ouais, la s'appelle peut-être mingi na en anglais visuals. It was really impressive. Na ba panning effects. For me pensa. Eza pensa na roba ke botche standards moko bolaxi standard moko pensa o ke bisonyo so photo landa. Voilà. Mutu pazaka na mwa babiloko wana mwa makasi mwa ndambo. Yeah. Eza Moïse Mbiye. Automona pas ça là quand même ba effort na ya ko pesa pena impression et belé sur ba nini na e. Tout le monde peut Ser Rosny a frappé peu fort sur réalisation na ye ya ba movie ezala ndem na ye ya mon meilleur ami ezala ndem na ye pe auto sala ya comment on dit mon son Rosny mona linga kote ayebi ku ndemo na ote ngana ayebi mena ayebi sete nta soki ayebi ayebi yango ayebi ndemo ngo vie pongi ayemba of course comment na nini Nazobonde la Très déçu. Je me rappelle na musicien mon robo aloba batuna ya. Ndenge utobimisa album na yo. Et ça li ba millions de vues. Yeah, ba millions teki belé wana ko zema ba vinante. Abo teki ba CD belé ba cassette belé. Et le konini ozako ko wish ou bien ozako zela pona second album na et puis réponse na PC et tout ça na aloba et là que fona sala il faut na beta plus que album on a sali à liboso réflexion na ne pesa nga maele d'une manière que non au moni tant biloko bat bo sala bien tant o sala bien en tout cas il faut tout réfléchir ça que non so muta moninga sali bien tala joie idée joie maele
yosko luka osala koleka yango positivement et non négativement. Critique négative, critique moko positif, au luka au travailler plus que muninga pour ba œuvre na biso et mata. Ozomona parce que ceux qui n'est total raté, ceux qui n'est total ka muninga moi ba critique moi négatif, moi musique na biso bien ba vidéo na biso et pe ça ba expression na ezalate. Tant muninga par exemple tant na comparaison ya nzembu ya nazo yembe la yo na oyo ya nazo bondela yo na oyo ya liboso asala ki mon meilleur ami. En tout cas maman Rosny en tout cas tu vois en tout cas si on est déjà coup de chapeau peu de ta part parce que au monde que non il faut travailler plus que oyo sala ki ya liboso. Tu vois net maman na déjà pesi baninga nda lobby à télé donc a pesi biso na stand à moi bwana ba o non ba comité et si ka maman na déjà zali to beta to le kawana. Vous comprenez? Ou bien ceux qui n'est au monde de bêta, mais bêta déjà y a que non point de départ et donc tant que ça la clip na yo réfléchir maintenant que point de départ nanga eza awa eza pona mata eza pona zana c'était dans une critique na ba vidéo na ba djebo ne sont balé bisika na personne critique pas maman Nadesh Mbuma eza ke Mbuma for me then na sentir il faut la personne djebo ngomo mususa yembango. Parce que na habité peut-être ça ndenge makamelekana qui peut-être nzoto na zonga quitté pena complain tango baba ko sala enregistrement mais na mona pena que voix na e ndenge nzembo ezala ki na conception nzembo is not balancing pour nga il fallait mususu ayembango mususu waza na capacité ya ko jouer genre wana bien parce que la partie mususu vraiment yeah I didn't really think for me. Bon, en fait, koyo kandenga yemba qui na témoignage na en tout cas nazaki vraiment directement touché. On comprend parce que déjà na yemba qui histoire dans na yo qui pa yembi nazaki vraiment touché. Mais on a ko loba sur ça, il y avait aussi ba faible donc ba test na ezaki vraiment strong enough tending to yebeli ndenga salaka. Ozomona parce que on a comprendre qui test wana ya et le côté place wana donc na yo ki pena ba test mo ezaki un peu moins léger par rapport ya ndenge pour ngande na bande kozela ezala plus que ça eza bien mais na bande kozela ba phrase to ba test na ngo ezala plus que ça omona mais pona mungongo na mona na ngo eza fine mais pona ba test na mona pena que non je m'attendais venir à la plus que ça mais anyway c'est quelque chose de bien déjà. Yeah. Ngaku peneza ipena mingi pona ba texte parce que tant na ka nzembo na focalisera mingi non yeah na betanga c'est bon non c'est bon on a français de OK wa non tangi so tant na ka nzembo na focaliser na voix eza ndenge nini est-ce qu'ils OK de na voix est faible pardon faible makasi penza all speaking faible makasi penza par rapport ndenge na yoka voix ne liboso pe ndenge nzembo o ezali o sali ndenge na moni conception nzembo e fandi penate is no balancing is no dending est-ce que c'est Rosny na nzembo ne wana alors on s'appelle la honte ezaki I felt like you rushed the song it's like I felt like obeti nzembo ngombango mingi. Ouais. Peut-être ça ndenge vient pongi a beta ebiso dia conception na wana ya malembe ya ngana ndeto zwingo dia bongo mais yeah na ser Rosny tango sala ba composition na mingi sala ba composition na ye na ba piano na tango beta ka comprendre mais na ndenge na yebeli feeling ya mama ya ser Rosny ayemba avec émotion. Vous comprenez? Ce que tu as sala ba life na ye sala ba life moko vraiment trop vraiment na ba émotion. Et ça vient pour ngite et ça nzembo wana ezaki na émotion continue non. Yeah, so honestly I would feel like nzembo wana ezapena nzembo moko bien so que zaki you slow the down. Donc on va on a original. Ouais, OK parce que et on dirait so on a un exemple et si boyo kan nzembo ya Mike Flore Aigle. Yoka version nango live concert wana. Na version nango o ya CD nini leki. Ya live betingo parfait bien et fani et que na CD na éviter celui kabune ça na kala CD so nani production nini mais that's what I mean et ça nango it wasn't bad it's like ezaki mabete ke ezaki mais ezaki feeling o ezaki original na nzembo elongwa ki na original yeah feeling ya original tango sko sali cover tango sko sali CD version feeling nyoso ezaki on très carré
and I felt like mbangu mingi flip na et puis mawa wana ezala el sauter lungwaki et comme ga nzembo mo bwekena Tchano nzembo a rosti wana to yoka. Vous comprenez? Mais par rapport à nzembo keno tchan nzembo wana photo sambela elungwaki. Vous comprenez? Moi mawana feeling wana. Yeah, avec something. Mawana tobe yango feeling elungwaki penza parce que comment qui veut les voice. Yeah, et puis sonat na lobina kende na deuxième remarque et puis na pesa ba maman na dej na mobile na en tout cas. So mobile name tazala coach en tout cas. Boza vraiment donc tibia ezo sala. Donc tibia ezo sala, on point tibia ezo sala. En tout cas très bien joué. À partir de la vidéo, bo sali ba fait na bino bo pesi ba émotion na bino très bien 10%, na audio na bino très bien 10%, mais à part quand analyse ndende konanga koto lobi que non voix nous qui faible non pena ozongite. Bon ngana mona ki na normal et puis na zaki na nga émotionné pour na yebi histoire. Et puis on a telle histoire, donc c'était comme ça. En tout cas, le musicien, soyez fort, tous se soutenir, tous en a critique more positif pour na kosungana na nini na culture na biso congolais et surtout côté gospel, musique, musicien chrétien. So moninga frappé bien, joie courage benga pesa congratulations. Comme là na message na God bless you. Osali musala bien like ango pesa ba éloge na yetan waza vivant hein omoni so net total ata ba na TV na ya mususu musique ba oyo ya nde to benga ba pagano eleki ba nini omona pena ke ba yo bazo travailler hein bazo bosser ba image qualité différent azo tia budget azo mi pesa pena ke pa yebi ke eza oyo il faut apesa pena na ba ndimi na ye quoi na ba peuple na ye donc bato balanda kai pourquoi pas biso pe na musique na biso chrétien tout ça là le même chose d'une manière que le quoi bato ba ça déjà makambo ya bien en tout cas toi encourager bango botika ochaka ba oyo bocha bango boye boluga bango ba congratulations non on a différent mutunyo il faut asala oyo ya sepeli na soko sepeli na ngote cha oyo soko sepeli na ngote cha oyo parce que na kata YouTube oyo na oyo bakakela ngo ndenge moko ocha boye eza interaction ezo sala ba vie so sepeli na ngote cha boye ata ba biso ne cha boye so sepeli na biso te cha boye so sepeli na biso cha boye très déçu. Toyoka ki idée na bino ndenge ba ke to sala moi groupe chat ya les amis de Dending et de Balaning tozulu ka moyen to sala OK bisika to ko sala tana moi groupe chat bisika to ko bala ko interact to solo la bo pesi ba idée to sa ba idée tout ça à part ça ils ont un mais bo banga te tozongi à partir de tozongi en tout cas c'est même peu ba vidéo so ya nango tozongi na biso na majabu to comme na matali to eki bat ba gafe fort Madebo, nasi ozomela bagobele. Bagobele. Toki bat ba gafe fort na matadi. Mama Debo yebsanga est-ce que ekue ma matadi pas ali. Alors kobate nasi ke honeymoon phase esili na Moscou nde tozongi musala. Dana boaki bagel. J'ai fini avec ça. C'est fini. Anyways, ouais, tozongi na biso penza ko so again bolimbisi. En tout cas, bo lemba biso te bo continuer pardon bo comprendre que non tozaki busy mambo belé. Et puis toza pena bonus mo ya vidéo to chela bino. Ouais. Anyways, diama pamla bino, thank you very much. S'abonnez-vous. Très déçu.